Bokoto. Général Fantôme Mokonza Banzoi. Banzoi Fachi Beton, Moko Antombolo, Bikuru. Système ezaka Moko. Moko Kaka. Na kati ya zamba. Eko balukata? Ezaka bongo. Système ya zamba eza suka sombele bisanga. Eko changer ta, tozaka na zamba. Chef de l'État na yena mwa lombango. Na méditer nde eloko moko na otala nde oyo. Omoni na otala nde. Tata oyo. Boyebie mwana mère. Omoni mwana mère. Vice-gouverneur ya Okatanga, futur gouverneur JC Kamfo. Ya mibale naoki pasi pe ma koleka na prison makamozo ka na prison na biso ya Kipushi. Kipushi za 30 km de Lubumbashi. Na zana Sakanya, e bota makamozo ka papa moko ya plus de 78 ans. Bota ne ba osala. Ozela. Comme la vidéo on a ko sala bino pasi na mutema. Prison wana il faut que la solution ya. Faut que sanction ya. Na sina loba mingi pour la prison wana. Ba obe tata mkolo. Ako tata 80 ans. Ba chaîne va tout pesa ordre. Ba tata wana na se bazo péter film. Ah non, ça ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. En attendant, tu as un audio. Baba Mungu, tunalaani candidature ya mkuu wa Chabula katika manere wa nchi. Kati ya bali bataria. Amen. Na yake kuexpose. Kukulia. Kati ya bali batakuwa desi. Akuye desi. Candidature ya Chabula mina ilaani. Ulongo omweka mana uye Mungu ulibumba. Amen. Candidature yake ilainiwe. Amen. Vile anaweka corruption kumbele na alef maya bantu. Na mili kumune ndani. Babiana. Ana orchestre. Bantu njubanze. Waleve babiana balibe na soutenir bantu benyini. Tunamujiri candidature yake. Amen. Mujina la Yesu. Chabula tunalani candidature yake ilainiwe. Amen. Uko kandida manere kandida sorta kandida wa inchi. Amen. Fashi yote utatembelea. Shake kufuate. Amen. Naweka maborde mchia yako. Okay. Namiba. Mungu alisema kile kitafungiwa hapa chini na kumbingu. Nafunga kandidature ya Chabula. Paske anashinda. Anashinda. Bilan positif ya kuonesha population. C'est ça. Tumekona teswa. Meye ekona iba na yaza mifuko yake. We. Naweka mbundumba tunalani kandidature yake. Asta pita kata wajanduku yetu katange Kongole. Voilà. Mebu gouverneur asta pitaka. Amen. Kandidature yake tunailani. Amen. Mujina la Yesu. Amen. Amen, pasteur. Pasteur Boulongo Bwetu. Ah, pasteur. Vraiment, na lingio mingi pour la message au lancer. Oh, ya prison. Bon, oh, ya prison, ils ont téléchargé, ils ont les caté. Malheureusement, bon, mon yango yo. Ils ont la prison à Kipushi. Oh, bazo beta tata moko mkolo. Et ça n'a pas si na mutema. Ça n'a pas si na mutema makasi. Qu'est-ce qu'il a fait pour Yango? Bota la binomo. Ouais. Tobola emo. Tobola blajo. OK. Sasa wewe shikia muluma. Bazo mona. Kufa te. Ita papa huyu. Papa wana bota. Bloqué. Bloqué. Tata mkolo wa bloqué. Allez. Allez. Ouais, ça fait misa. Ba beta papa wana bonga tabino moko. Boy. Na prison Kipushi. Azoma tata mkolo bo na prison Kipushi. Bongo. Papa le lit Jésus. Hein?
prison ya Kipushi bino bakonzi bozomona te na ba prison babetaka lisusu ata bino moko yango wana bomoni yango. Alors chef de l'État osenga eloko oyo emi répéter lisusu te tande baosala bato na prison telefone eko kule atume chamala oui ota kule umata kuiko na kiroko chamala iko chamala ale tosha iwuki voilà bozolanda prison ya Kipushi bazobeta bato en désordre ta bino moko biso tosepela na régime na biso eza pasi mpe mawa namoni master moko bainvitaki ye na plateau chaîne moko boya pasoli Serge Augustin Kabuya mame avec candidat ya Serge Augustin Kabuya eza Jacques Kabula Kato donc Serge komi mpena wa candidat na eza pasi motia bana IDP soki kolokota moto ape perde oyo kotiela biso liboso eza pasi Serge Augustin Kabuya mpona nini boye il est grand temps pour me ressaisir et puis ça mon tourna va kenner tout eza nde mwana mère juste camp akoleka il faut aleka kaka. Merci beaucoup maloba général bokoto général fantôme mokonzi ya banzoi ya patipeto mokonto molobik nayebisaki bino oyebaka concentration te chef de l'état na ye na mwa lombangu conseiller na yo en matière de diabolisation aza na séance te l'arbre fétiche kakao tokochange te moto soki alingi abengi na appel vidéo akomona naza kakao ti butu okosala ozolukisa nga ozaka na sakanya siko sakanya yango koyeba yango eza kwa nini bokosala boye chef de l'état na ye na mwa lombangu namoni mama Judith Tuluka Judith mama so bato abwanya mpona minute tokomi na virage aso ota bana IDPS tozoyebisa bino makambo nyamunyamu ebele boyoki Shila Lingete nazwi biloko na paraît-il ke Shila Lingete nde azotinda Israel mutombo atake ba Nicolas Kazadi oyo azwa ministère ya finance mais les gens est clair ata soki nalingaka nani nalingaka vie na biso Nicolas Kazadi te mais Nicolas Kazadi aza mwana ndako ke Shila Lingete olingi nini elongi undertaker tosi tosali soso ebele bakomission banini koblokaka bato mama Tanganyika alobeli yango tomona ta réaction motu moko te offert souffrir mama na makasi koblokaka bazotinda ye mpo badirecteur de cabinet bozoblokaka chef de l'état fongola miso badécideur bakomi bato misusu ke yo ozala wana epuis eloko mosusu redop oyo akoma tozosenga oyo redop alongolaki batutaki na deniam kaka azonga fo bosongisa redop wana oyoki na koma même baza na eloko azokolobaka général fatoma yebisaki bino te yango nazoyebisa bino mama Judith Tuluka tour oyo nomeka bana ndako kaka bana oyo ya ndako tolingi badiaspora te na badiaspori toboyibaka tolingi botia bana ndako tokomi na virage ya suka biso tosalaka lutte mpona bato oyo bafanda pembeni te ekomi kaka moto aye akoti bapesi ye poste oyo il est originel oyo il est non pasa biloko na bino bageopolitike yango ezongisa biso na nsima kotuna na milito naza kataki soki oboyisala mpe mokili naza kakao baintere na nga nyonso makambo na nga nyonso eza kaka awa na katana Jacques Diabule Jacques ozokende tika kointimide bato tika koutilize bato kende olinga te jiseka fo mwana mere ndako ofanda esika wana nde moto biso bato ya IDPS toponi IDPS eza kabuya te IDPS eza biso bakombata en général IDPS c'est une pyramide renversée c'est la base qui décide et non je sais je vous fais comme bokabuya comme ça biloko basentiment moke so olingi oloba boye bakangisi yo moke osali boye bokanga
Kabuya komo kangisa bato. Kabuya so mona fatia kangisi mu. Kabuya nazo tuna yo. Yo so mona fatia kangisi mu. Mais ça la nombre ya bato. Natanga ba komo bato kangisi na bazala makala ba oswa za ndo. Yo moko Kabuya zo kangisa bato. Alors tu nga ba mitamu po si sanga tu na ko simba tushite. Na ko iba ka jamais te. Na ko sala ka jamais trésor. Biloko to so kangisa ka wana. Oh c'est un petit monsieur. Solo la kana bato wana. Po yo so nga tanga na collaborateur na yo. Ika mukia na bande ko yebisa yo. Mais abanguna na nga ozo fana na bango ozo solola, ozo ta pembeni. Jour ka mobimisi o bakeli ngai. OK, tokende bon. Mais je n'ai jamais vu des hypocrites avec des personnes comme ce qui comme. Un hypocrite de surcroît. Un hypocrite de surcroît. Le parti est en train de s'effondrer. Nani ndeko nanga na yabimaki wana. Ndeko nani Sylvain Mutombo, ex-ministre de la Défense. A bien éclairé, à éclaircir non ma population n'est ma camozo kende. Force du progrès comme Kokouf. Nous n'avons pas de force du progrès. Kakayo Kabuya, Kokangisa Pecho, na biso Rémi, Kopeti sa Rémi, Kokomana force du progrès, Kokangatina Kamalondo Kuna. Toloba. Chef de l'État Kolala Pongite ya Touro Tolingi, Tosala na yo côte à côte. Eh makamo koleke pa ba tususu toboyi. Kila nyembo mutanyamu nyamu, Kabuya mutanyamu nyamu. Nangona tozolo bat. Tolingi masikite ya Touro. Maman Judith, je suis économiste de formation. So bolingi na leka na ba test na koleka. Ngabo il faut botianga wana. Il faut botianga wana. Vice-ministre à budget ou bien ministre à budget. Botianga wana. C'est tous les atouts. Parfois dans la Kabuya na bazonga ba pétrole sont des voyous qui n'ont jamais été sur le banc de l'école. Pourquoi c'est la capa de makam? Parti en goko kokako utiliser azoko kate. Partout que na komi fondo. Afanda na mukebo baluba bazobundisa ngai. Toto bundisa kayo. Ou bien yo moko binukira ba problème. Nous ne sommes pas faciles à manipuler hein. Yebango. Nous allons facile pour la manipuler bisoto. Merci beaucoup. Na utolanda makambu na minute oyo. Ya ba bandi oyo basali ba nyamu na province bazali ya Okatanga. Peuple kataki. Olingini. Tabula c'est échoué. Parce que ça sécurité c'est échoué. La police me ment, armée me ment. Na minute oyo, bon ils ont la chance. Tous on a système kasi mama konko bulaya, mais c'est bulaya. Okangi bandi boyebi nene bokosala. Akamuto ebisabino isa awate. Merci beaucoup. Malwa général Fatou. Merci beaucoup na balandina biso nyonso monde mobimba. Awa toyena ndakwa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo muko Antombolo. Mwa yokeni ndalekira mukishi. Papa, nyoka kape biso. Sasa bana na yo. De père et de mère, Jules Munyere. Toyoki makambo ya Baluba. Président Jacob Beya. De père et de mère Muluba 100%. Yo lobi nini na makambo oyo. Nana otangi ngolobi Mupantombolo yo kabiso. Ne style asika tuzolo basiko mikolo. Mupantombolo yo kabiso. Parce que bakasaye basa ba immigré. Comment bakasaye bako koma immigré na kati ya mboka na bango? Comment bako lobaki bakasaye bakimi kindoki? Ah! Ozo pinga toute tribu mobimba ya bakasaye. Kwebi bakasaye bayaboli mashaba mfu. Bakasaye ozo pinga bango bakimi mboka na bango po bakende katanga te. Wana toza d'accord. Yango bolobaka o biso tolobaka o to te. Et puis, tant que bandeko bazo réclamer te en tant que bakasayen, en tant que combattant ya IDPS. Tant que bozo tia candidat ou bien il faut qu'on nomme mokonzi moko quelque part, bazo lo bateke mokonzi ya bakasayen te. Oh mokonzi ya bakatange te. Ezali mokonzi ya bakombattant. Soki bazo nomme mutu na compte ya IDPS. Bakombata baza na droit ya ko réclamer ya kolobake toza d'accord na mutoyo toza d'accord na été soki baza d'accord na ye bakobeta maboko soki baza d'accord na ye te bakobeta maboko te mais ewuteli wapi eza makambo ya kota te nzambe na ngai IDPS bato mayele nyonso ya IDPS bokenda wapi bovandi silence boye mpona nini boyebisa bango bato bazo nommé Kakangete, bazo nommé combattant. Soki batu baza d'accord te koloba te ke ezali bakasayen. Yango tokie ko sala appel
la communauté Kassayen nyonso tout. Bomoni. Ozomona. Est-ce que mwana wana aza mwana na bino? Otala bien. Parce que soki aza mwana na bino, ako finga ba Kassayen te. Ako sambwisa ba Kassayen te. Ba Kassayen baza peuple moko courageux, peuple moko intelligent, déterminé. Parce que tolobaka sans Kassayi na Congo, Congo ekozala Congo te. Voilà pourquoi nous avons regretté Macha Moumeni, Rosala Biso Mabe. Oyo bato bazo réclamer, ils ont des questions, il y a polémique entre Baswahili na Baluba. Bakumbatande bazo réclamer, soit baza d'accord te. Et loko bokokai kosala soki bozaki bato mayele, bokoka kobenga bango bavanda nande kuna bango basolula. Mais a okotisi division, bokonzini na kokotisa division entre bana mibale. Ba o bazolo ba o te ba o balobi oy. Tokosuka wapi? Na ebite ya ndeko sili. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nayoki président Jacob ya azala regret. Mais za marché ban fumu. Le linge sale, il faut tourner toi en famille. Merci beaucoup à suivre. Parce que Bakassin est belé, bazo interpeller biso. Neti papa Boni azakase aye kukutana na ngai na base na ngai. Papa Boni olobi nini? Ngamona Kassayen, mwena kabamba kabeka mwa makatuma. Fe Kassayen, mesali nga passe. Mumbashi za na kacha Kassayi, kacha Congo. Eza na Rwanda te, za kacha Congo. Tume kuswanye ba langage kubungisa ba langage. Kassayen za ennemi ya motute. Totamusa parti kitoko toke liboso, otika okabula wana. Voilà pourquoi tozoloba bino bato mayele soki bokomi obenga ba congolais ba émigré. C'est que nous avons des places de constitution et puis pouvoir na citoyen congolais nous surtout bisika azali azana droit ya kokende partout ya kotambola partout na RDC balobi te ke uzana droit te ya kokende na kwemo boye ou bien kwemo vanda na kwemo te uzana droit ya kozala ensemble et puis nous avons regretté ceux qui battent kwa muntu bazobunda na bandeko na biso bayaka ezali problème na ngape Kassayen naza na droit ya kokota yango pour que kimia eza mais koloba te ke soki bango bazobunda biso to na droit te bato bazobunda na este bandeko na biso baokufa na este baluba bazokota bitumba wana te bangala bazokota bitumba wana te bato bandundu baokota yango te bakongo bazokota yango te mais siko tango yo zoloba ke toza na droit ya kokota bitumba wana te est-ce que vraiment merci.